Capage TV. Capage TV. Yo Karine Pandoro yaka usalela biso live pour le baké. Sadam topé so merci ndongo bete biso moto lisasi. Kulu na ozo boma bat na butu. Po yo ke na liwa tike faut que le baké zui. Po yo za nani tike ba sali yo nini. Asali bana na yo nini. Po yo ko yako le baké zui. Ata bomi mutu mutanga bomi na famille na yo. Nini tike ba malgré zaki na milliers. Mais ça n'importe quoi au batubi ba yo ça na ba réseaux sociaux. Il y a qu'à défendre l'artiste naïe. Il y a qu'à lobby makamba moto ya zakanaïe. C'est tout avec bimé kei. Oh bah là il faut qu'on me dit pourquoi. Et t'es azaki na moté. Parce qu'on a yo Karine Pandora na mimi tike vana ozoanani. Maman va cheveux se boucler sonine. Yo devant na faut terre kaka basse mindele. Yo faut devant na faut terre kaka basse ba botana mindele basundwa ba ona bana. Yo devant no bango faut fortifier ka bango. Ce qui peut mobile non mindela za. Et faut vacances classe ne zongité. Yo faut za na ba mboka o mindele ba kenda promenade na basi na bango na bana. Osani na live pour na ko critiquer muto atiki biso na choc. Osani na live na o. Mingi ba okenda ka bol ba beton dika placement yebité. C'est ça. Ba cousine Mimi ba tout ba mi José wana ba kata ba pota ti lelo. C'est ça. Ba 2 minutes ba kata ba pota. Hein? Ça côté belé na ba auto yebité. Ba ze belé to yebité tala era de ba beta ya akoka ko ta zo nzaka ni kofité. Bo vera pa ka mbo. T'es toujours le makambo est réel. Naza vraiment choqué makasi, naza vraiment choqué. Au moins na mami mi akufina kitoko na ye na santé na ye parce que nga nazaki na mami mi le 10 août. Le 10 août tozaki na na catalogue puis c'est pas nana boduga. Ba waro ba yeki ko célébrer ba yeki na bango ko fêter par rapport ya ndenge ba nila ki ba concert na biso le 10 na le 11 ba waro ba ba l'ex ba jour on a inapercité. So ba moni ba vidéo ezo circuler on a zo sala ba interview na ba vientora eza le 10 août tozaki na catalogue plus. Fali poupa. Motema malamu babota manango. Tout le monde ça les hommes les mêmes jours et ça que tu vas zélao tout c'est là non le but ça programme T les mêmes jours tu vas kangi ba bisaka ba kiti na ba salle. OK mon ta problématique ezara bomba tanga ba problématique tout le monde en petit tango za ino mona ta kata malaise T bien sûr na mona ki moni mutu ko za na santé mais mutu so za malade o mona kaka azana mo ba mal aza bien té na tout na ki pe na bi maman non mono bien té et puis na lobela ki na bi maman en tout cas na sene na monyo boy na yo ki bien té na ocho na mabondeli na nga na lobaki na ye bazaki na nièce na ye moko so petite na ye awa zaki accompagner na ye na bi na ocho na mabondeli na bi maman na ensemble la po na yo na lobaki na ye et lobi te ke celui tout le monde a côté pasteur Marcelo a sacrifié vie na ye pour na ko saila nzambi mais azwaki mama blanche et lobi te ke ponga na loba ke na ensemble la po na ye nzamba obiki c'est na pesa zalaki. Donc nzamba yebi pourquoi zoka amu ya moto nzamba yebi pourquoi akataka moto na âge wana to na année wana mukolo na ekoka nzambe ye moko yebi ki bombande ya synonyme ko boma moto te. Qu'est-ce qui prouve que ye mutabomi? Qu'est-ce qui prouve? Parce que place mutaboma rabato mutazmo na raté mutazanga raté ya komona. Vous voulez louer et acheter un véhicule dans de meilleures conditions et délais? Le partenaire idéal qu'il vous faut, c'est Citycar Multiservice. Parcourez notre flotte diversifiée de véhicules de qualité, du chic citadin à l'aventurier tout-terrain. Profitez de nos services sur mesure, fret porte-à-porte Dubaï-Kinshasa et Europe-Kinshasa. Vente des pièces de rechange d'origine, bonne qualité. Retrouvez Citycar Multiservice, 6 avenue Polo Maurice, numéro 37, commune de la Gombe, Kinshasa RDC. Contact plus 243 97 77 77 902. Citycar Multiservice, une conduite innovée avec satisfaction.
Grâce à BioHerbe Cacao, je me sens équilibrée au travail, à la maison et c'est pour notre bien-être. Bienvenue dans Capache Télévision. Merci Nabao Baolanda Bisso. En tout cas, merci. Bino Nyon Sobozana Bisso et Longo Nzambia Pambola Bino. En tout cas, on a besoin d'un partenaire. Yamaï. Bozana Bino est belé, mais Congolais. Bozana Bino P. Mais bon, on a Toche la Capache Maï. Azouaka déjà. Toche la Mania sous Maï. Ma fille a un de Azouakat. T'es pas Congolais. Botala rapea bozaka to sepela na manya to sepela ese maya pamba manya zwaka oh izala merci na ba soutenir biso nzambe ya pambola bango toza besoin ya ba caméra besoin ya ba lumière besoin ya ba micro bomoni kuna osenga collègue nangai nazo senga leki nanga pardon na bibe Michel utaki kolekeza qui un peu sombre mais tout en tout cas numéro na biso za wana ato contacter manya to kozwa caméra po e pendant na besoin ya ba matériel ngape na besoin ba matériel bolinga biso ka total rabino toninga rabino mais bo contribuer na épanouissement ana epe na place au biloko biso to na ngo biso eza ebele so pateka kango mais pona kokaba kaka amwaka obongisa OK. Merci la maman Bazali vraiment permanent on somba ba robe et ça vraiment disponible. Merci Nabino Nzambia Pambola Bino. Mania boni. Kapachula Nangola Nzambe ça va vraiment. En tout cas bonjour na ba abonné à Capache Télévision. Bonjour na ba tutu balanda biso partout dans le monde. Bato balinga biso o ba soutenir biso vraiment. Na ba conseil na ba remarque en tout cas merci Nabino nayebi ke boza tellement ébélé bo s'abonner na ba chaîne YouTube Nabiso merci beaucoup vraiment na bato pe batira biso na ba prière nayebi ke boza ébélé bolinga Dieu onde Capache auto lo bana débit encouragement Nabino ça rabiso bien mais ça rabiso pe sous bien tant toza pour ça micro to sengi lumière to moni pe mutu mo ya bonne volonté ayepe amalika na tindelo lumière yango parce que netinga na normalité na koka kosa plateau te parce que na biloko beleza nganga OK na cause na besoin ya ba plate ya ni ya ba lumière dans un besoin ya ba tableau dans un biloko na nyonso alors nous apprécier kosa plateau te tant que na biloko na te mais tant toi na bato moni pena ke oloko mo bosenga ki omoni pe ye evandelo penza wana e motiver pour vite biloko na ngese koki na koki pe kosa la pe eloko na nga. En tout cas, merci quand même na bateau pe bazar na bonne foi kusunga pour bazar na raté. En tout cas, merci Nabino, merci na Mijimo Paradis bana suka nzambe. Merci beaucoup na pasteur Janon na moni sous lelo mikolo ebele vraiment. En tout cas, na yebi que vous êtes tellement ebele famille Warrior Mobimba ba condoléances Nabino, famille ya maman Mimi Tikeva, en tout cas ba condoléances Nabino, tout ça de cœur Nabino vraiment. De loin, de près, en tout cas, on est ensemble, voilà. Mania, le quoi déjà, tu continues à moment de deuil, il y a une page dans la vie. Je sais que vous avez une mania, je vais récupérer les photos de biso mon azena on a checké la page. On va regarder la fondation, on va regarder la fondation. Comment on a tous les gens en arrière, tous les gens en matanga. Ya mo ozalaki wana ndenge basakelaki ekezongi tomoni batu o balingaka kosalir mutu tina suka babimisi ba video ya mamini azokata ba rideau na ndako wana tomoni ba histoire ebimi général boy songolo pakala tomoni après 2 jours lisusu toleli lisusu o ya biso yaya o ya biso ndeko ya biso mama tomoni lisusu ba live efongwami po tokomaka kobanga soki mutu akufi fo live efungwama il faut masolo ebima kilikili. Analyse izani pour na wana et puis au après na ki liwa ya mimi bon liwa ya ma mimi na zaki olala batapoto nde babenganga vraiment mingi vu que na teka vibrer en nano jour on a composé téléphone ngezaki na sonnerie alors téléphone bato be balukanga na WhatsApp ba monenga te ba o bazamité maman topé ba bengaki vraiment na ba peine normale la tata Maria César je te salue. Tata Maria a insisté ma casque benganga malgré na joie qui pété maintenant qui kozwande appel ya Emerald Pedro ma copine je te salue Emerald Pedro mtabenga kinga itona yambi abinanga manya Mimi Tikeva kufinga Mimi Tikeva kufina bizela na kati ye après na moni appel ya Tata Maria César
na kota na Facebook avant na rappeler batu nyonso ton na koti na moni déjà ba publication ba publier ke bela en tout cas na supporter qui était 100% na la même émis ce bandé ko kitanga yango moko na esalaki ngai yango moni balobaka mutu soka la muki na pongi avo simba téléphone il faut kotia mabolongo na se obisambeli nzambe na yo en tout cas na lelaki makasi ça y est petit au dernier moment na mon vidéo oui tozaki na ye les 10 avant les vidéos moko bona teki na ba statut petit na page eza avant les 10 OK avant les 10 nazaki na ye na kermesse na stand na ye parce que kermesse na eza juste en face nanga ya za rapena mikolona oui na béni de visionnaire oui parce que ya za mingi soki amoni ngate mikolo no mona obenga nga zaka na ngambu na aoya kato mona na raté donc te ko zala ba mois passé ton presa o répéter na showbiz ayati ko zonga kutu na tongo poto kende rep omoni c'est une sœur donc c'est une maman to en tout cas na vraiment choqué makasi nazaki vraiment choqué pour mon mami mi akufina kitoko na ye na santé na ye parce que nga nazaki na mami mi le 10 août le 10 août tozaki na na catalogue puis c'est pas nana boduga ba waro ba yeki ko célébrer ba yeki na bango ko fêter par rapport ya ndenge ba nila ki ba concert na biso le 10 na le 11 ba waro ba ba l'ex ba jour on a inapercité so bo moni ba vidéo ezo siokile on a zo sala ba interview na ba vientora eza le 10 août tozaki na catalogue plus OK donc Kapashula, en fait, Nalobara déjà liwa était yanga déjà liwa maman biso était yanga de makambo belé. Mais na yo ka pasi komona ndenge balobara ke bana bando ko kunda baboti. Ye mami mi auto kunda papa bango. Papa bango auto ko kufa kunda papa bango. Mais komona yo yaki oui, mais yo yaki po kunda papa bino mais yo moko pe otiki biso pe omikundi. Na éviter l'impolitesse de la mort. Kota la mimi tike va kufa na kitoko na ye. Na santé na ye parce que na ndimite ba yebisanga kende to zakine le 10 azali na santé na ye ba yebisanga te kete akufi bonga konda kine je pense pas osomona tant vous avez no mona takata malaise te bien sûr na mona ki moni mutu ko za na santé mais mutu so za malade o mona kake aza na mo ba mal aza bien te na tuna ki pe na bi maman na mono bien te et puis na lobela ki na bi maman en tout cas na sene na monyo bona yo ki bien te na ocho na mabondeli nanga na lobaki na ye bazaki na nièce na ye moko so petite na ye awazaki accompagner na ye na bi na ocho na mabondeli na bi maman na sambela po na yo na lobaki na ye et lobite ke soki to mona ko to pasteur Marcelo o a sacrifié vie na ye pona ko saila nzambi mais azwaki mama Blanche et lobite ke ponga na lobaki na sambela po na ye ndi nzamba obiki sai na pesa zalaki. Donc nzamba yebi pourquoi zoka amia moto nzamba yebi pourquoi akataka moto na ajoana to na ane wana mukolo na ekoka nzambe ye moko yebi mais ezo sa biso pasi ko bungisa ba proche na biso ba jara batoka ya Mimi Tikeva Mimi Tikeva ngana yebi lelo ba fille ya milieu ba comment ba problématique OK mais ba Mimi Tikeva ba te ya biso ke kozana milieu zo l'accepter que fausse problématique. Mais babiye pas na moi problématique makasi. Mais Kapashula, toko solo na mokimo bimbate. OK. Toko solo na mokimo bimbate, koza na problème ngo ezala kaka, ta musu na yo na esimbate. Ndeti ba biso mi benda. To mi benda na biso, lelo peso na kufi ba oya kaka. Azaka pe problématique ezanga te ponga na boyi nanga. OK. Soki na moni relation ezo simbate na komi benda. La vie est faite de choix et de La vie est faite de choix et de décisions. Amizola ki décision na ya okata ba relation belé. OK. Mais ce qui est problématique, tout le monde a poto bouché. C'est ça. Tout le monde a des potes n'inganité. Bon témoignage, les mêmes jours, tu vas zéliter, tu vas la salle, les mêmes jours. Fali poupa. Mon thème malam babota manango. Tout le monde ça les amis tu vas sang les mêmes jours. Et ça tu vas zélao, tout c'est là non, le but ça programme T. Les mêmes jours tu vas kangi babisaka bakiti na ba salle. OK. Mon ta problématique est arabomba tanga problématique tout le monde en petit. Ba matanga ba problématique to komona ngo même temps ba kufela ka bango ba tango ba problématique ba kufaka te temps ba kufela ka to mona ba matanga la bande za bilonga au compter to mona kati to yeba ka la cause na milieu faut za problématique ndenge lelo ba fille milieu ba ko ba problématique ba to ba koma ko banga milieu pona ba génération lelo
Osololi. Mais tu as dit que milliers, ça qui milliers, ça est normal. Milliers, ça quand tu vivaka, connais ça ces relations. Komatisana. Et puis oh, mais puis milliers ça un avantage. Parce que tant au côté ce qu'on a bien à Batou, bah non ba kufanzala te, bah non ba ozanga te. Yo kati mami mindenga kufi bongo banana ye. Ba ozanga bato sunga bango, mandi ba vivre bango na photo. Babia matisi makasi wala ko tuto yebani. Malgré vivre na photo. Tu ba sekate. Hein? Toko ta place au seka. Azaku tu mba do soda. Toko ta place au seka. Donc ça dit pour na question tuninga. Pe ya sona maman mitikiva. Molimo na epe manakinya. Merci. Mawanzambe kita. Mawanzambe kita. Nengo lobaki yo to monaki et tout nde bato bazo coller. Kibombanda, zayende. Kibombanda est synonyme à kokoboma mutu te. Qu'est-ce qui prouve que yé mutabomi? Qu'est-ce qui prouve? Parce que place mutaboma rabatu, mutazmo na raté, mutazanga raté ya komona. Tant que camarade d'amour wana santa lobela kay mabe. Est-ce que tout le monde est au début maïti? Ebimakit. Ce qui ça dit batu na mokili bali ko kanko kole makambo. Baby c'est biso soi-disant que amour bati la poisson na février. Na février non. Mais maman Mimi, to landi vidéo na yé, na nolita mo vidéo mo ba Mimi, ça kazo lo ba déjà que na poto pa belaka. OK. Ce qui muta zaki na santé na isa bien té, asali ba réussite na yé. Ya normal. Et c'est normal bo kolo ngona mutu ndeni. Bo ça peut calculer, faut ba kolo mutu likamboti. Poto loba ke famille amour et saka ki muto abomi amour na poison, muto ne peut faire là. Ils a problème té entre parenthèses. Mais ma Mimi abela qui déjà avant to yeba ke amour bati les poison na février. Ma Mimi déjà belaka. Après de ça dit ce que tout le monde ma Mimi ils a réussite. Parce que la vidéo on a mis ça na vidéo je suis que ne so ba sena no litambo loba abia batu ba pandinga sango na bela ki AVC et tout bon na loba vidéo ezali que na bela ki AVC et tout mais na bela ki bien sûr et tout loba ki bombandeza normal ce qui te reçoit na to bondeza normal parce que tu zaki bambanda ce qui peut te zaki na ba problème muté mais souki to bondi et si c'est tout mutona suka ki kufa na ya kufa na makambo na mususu. Et surtout, bateau belé ba ka ko profiter de ba moment ba que oh ça problématique. Oh il y a ça léo ma bête musu ba ke bimisi na ngone santa wana soki est-ce que santa na mutaboma amour. Mais voilà c'est que ber poani. Parce que bimisi ki ma lo ma bé. Mais amour déjà ça soki bandika na ye. Ça dit bateau balata ka ber na moment oh tango yo loba ka likamo bo to sala ki acte moko bo mais mutu mo ba ya profiter et que so na bina beta ndika oh ko kanga parce que na yebi ya ka za rancune na mutu intel. Tout respecter pour Amabatu. C'est ça. Tout respecter pour Amabatu. Tout c'est la sous-baille de vérité que Mimi Tike va me taboma qui a mort après ce que tu comme conseil la paix Mimi Tike va émission. Ba pesi biso preuve te. Kabiloba loba ndemi no kona bino zanelo ezanga makambo loba. Ba makambo boya ka kobimisa pona ba vie ya batu pona makambo batu. Pourquoi on a raté ba énergie no loba la te mi ba na bino ba jeté mto mi ba bazati. On sait que ça venir par l'autre. Hein? Bon, on a raté mon na papa na binoté. Ba biso no so e moto zaka to sali pe musala ngo boto zongi mwasima. To sali pe musala boto zongi mwasima. Ah mo pour moi ba fani bana besoin de maliko zo mona tende ni to zana mobali to na bana. Si. Magi ba loba ka to vivre na mbonga YouTube ngo eza ya problème te bible lo ba même l'ouvrier mérite son salaire. Ezaka ba chaîne na biso to mériter pe ko ele sa biso pe kaka. Ela ti sa biso pe boko la biso. Mais quand même to zongela ngo pe mwasima. C'est ça. Bongo bino bato bozaka na 12h, 1h, minuit, 4h, 3h. Mibali bazaka te to basi bazaka te. To ata soki bazapete. Kasi bozo pete ya kotanga Bible senga nzambe pe na malobo na énergie yo ko lobela ame ya mutu se kufaki. Énergie wana senga nzambe pe so pe mobali. Po moi sa bonga na mobali pa bonga na mwasi. Solo liya ya. Be énergie na ba ko lobela soki mutu akufi. Po yo mo ko tona mobali te o ebite tango ko kufa na yo memao. Oyebite, pose na mobile na ndako te.
live nde mobali na yo live nde bana na yo live nde koma nyonso yo donc c'est-à-dire okufi na moto akoya komema wabimisa oke bamema ata baréanime aza te mais oza moto ya liboso oya kopelisi balive mpona koloba ebembe ya bato kolobela moto esa akufi et puis boyeba te ke moto akufi wana aza mpe na génération aza mpe na famille amour wana akufaki batielaki ye poison est ce que toyaki kokondane bino bafille bolingi kaka botika batiela poison tokondanaki te parce que aza moto esa akufi danger eseye soki bino bolingi kopelisela moto na liwa ya Mimi Chikeva mpo na bino baliwa ya bafamille na bino bobetela biso pete bokufela bato na bafamille na bino nano mpe borelata mpe biso liso te ya bato ya famille na bino bakufa nde nini bato bakufaka na bafamille na bino boyoka kobetela biso te kaka ya bafamille ya bato nde boyoka bofongola bacaméra vraiment nayebi te Kapashula. Merci maman ndenge kaka olobi awa mpona bainfide tomonaki Karine oyo alobelaka mpe bamakambo mosusu na réseaux sociaux asengaki pardon bamama baboyi pardon na ye balobi ezali babe makasi ke kaka le même jour moto akufi oya kosalir ndeko na yo congolaise oya kosalir famille mobimba ata azalaki na babe matière yango ekomande ya modèle oyo et puis deuxièmement prédication ya maman oyo toti kotala nga na yo tosepelaki tango mwa moke na réseaux sociaux na kati ya dei elobeli yo nini maya vraiment non na prédication baoyoka conseil non banana na prédication et puis na suka na question ya fille wana Karine bon Kapashula bamateya na tozwazwa ngo ebele conseil eza mateya to conseil eza nina loba la vie est faite de choix et de décisions amen bato nyonso bakenda na église qu'est-ce qui prouve oyo bakenda koyoka basalela yango moto mosusu alati chaussure alati mpe kitoko abimaki église mais ndenge aza na ake kaka mpo bamonaka ye mpe akendaka église mais andeo ya kokende église te ana makambo mosusu oyo enoka nzambe te asalaka oyo enoka nzambe te bamateya wana ya bamatanga bato nyonso baza na kati ya bamatanga nesi bazwa zongo ya balebele mpo bakufela mpe baproche ndeo ya mama Mimi Chikeva. Le problème est que tout le monde a perdre bateau, tout ça va aventure. Si. Et ça a biso kana mino côté pour que ça passe tout perdre bateau na biso ba proche biso te et ça kana mino côté. Bon vendre d'abord se poser une question. Que moto a kufi. Azaki pe na mituka. Azaki pe kitoko. Pour Mimi Chikeva azaki kitoko hein. Madame maman. Mais qui bon maman na elle était belle très jolie. Atala kitoko. Ti muta obele o na zaka kitoko. Kapashula. Otali pe mututi. Bino bato pe boya ko sona na danger na madame Mimi Chikeva atiki mituka moni jour ka babenga biso akufi to kene na matete mituka ne tanda ni boyi to mona ngo jeep na imoko na mituka ne mo muki atambola nango to mona ngo boyi vandi wana bato msunde ba omimango po basana ngo ba course oki sou passe bo vandaka bo ko se biso ba matalana solo eza sama bele vrai matalana eza sama bele eza sama bele soki nzoto na biso ekufaka te po babwako epa musicien monene ya mboka na biso mais Chikeva akufite mais amour akufite mais tikte totiekuta mo te totiekuta mo te tosiko tobanda nano na michek abandi mabanga wapi ayebani na bamusicien wapi tia koma lela koma mama présidente moite kala oyo soki nzoto ekufaka te osololi pona mutu aza na mituka Chikeva ntango na mituka combien soki mutu akufaka te mpo akende apoto Chikeva ke poto na age nini moyen soki mutu akufaka te mpo aza na bana na poto bana Chikeva ana bana na poto soki mutu akufaka te mpo abimaka na baprêtre mais Chikeva akufi te soki mpe mutu akufaka te tala bozongisa nzambe na mitema na bino bozongisa yesu na mitema na bino mama wana tosekaka yaka na badelire na makambo ebele me makambo wana elobaka tovandisaka yango na mitema tokoseka magerda mayela biso siloga oyo soki ovandi zwa yesu tia na motema mais Kapashula me muta mayela atalaka malobati
Muta mayela tala nde maloba. Ata to seka po ko seka tala suko na kati loko wana yo zwi nini. Osoloni. Bon matisa yesu na mitema na bimba fia matala na to boyi na biso te. Nzambe basela ki matala na ti. Po ye moko ne mokonza matala na. Amen. Ye moko ne mokonza matala na. Bomoni vie. Nani anga leki tikeva na kati na ba réseaux sociaux na leki tikeva. Nani? To boite mutem tazwa na izoleli na ye. Mais nazo lobela bino bato bovanda ka kufinga tongo midi pokwa. Nzambe to sambela nzambe ata liwe ko ya po biso to yebi lobi na biso te. To lala ki to lamu ki to yeti mamo tikeva. Waite. Bongo yo liwa na yo ko kuto yo na masama kola wapi? Na se makola mobali, to na se ya makola nzambe, to na se ya makola nganga, to na se ya makola satana, to na se ya makola nani. Mama pasteur ateya kinayi. Esa ateyi. Oya koyoka yoki. O pa koyoka te. Yeka muta koyeba. Mais toi ibaka ke biso pe tourna biso eza. To bongisa banjela na biso. To bongisa evangeli na biso etamboleli na biso. Amen. Deuxième question, autour qui pour nani fille wana Karine. Ouais. Bon, au moins pas nani papa yemba na featuring mo basana Barbara Kanam. Oba yemba oba loba ba signer so bazainde moko oba nani nga loba kitoko eza mabele mais so eza mabele ba mabele omoni Karine wana aza 100 fois mimi tikeva na display na taille na nyonso aza 100 fois mimi tikeva Karine wana so Pandora aza 100 fois mimi tikeva. Biso to ebi o ebi na ata mama paradis Chantal Bola mage mikolo no Chantal Bola no lingote mikolo zonge ko finga makasi mutu na otika pashula azonge ko somo mama paradis pardon lembisa base mindele to ebi ke to na vacances base mindele fe tout le monde a des vidéos na bio ba uti vacances na papa na bana. Boki ata vacances na ba Dubai yango na ba mboka ngo ba bimindele ba kenda kokota ba plage ba nini bino base tozo comprendre différence a basa mwindu na basa mindele tozo yeba soute eza nini ndenge nini différence ya basa mindele na basa mwindu tozo yeba te eza nini na va plateau basa mindele kala to yeba ka ngo bazaka ba charismatique basa mindele to yeba ngo bazaka ba charismatique na va plateau Basse mindele to yeba bazaka ba charismatique kala mais lelo basse mindele bakoma ko pesa biso impression c'est comme si mitu na bango de ça sous bien te to yebite ba genre mindele on peut bozwaka est-ce que mindele ngo bazwaka bino ba mesaka bino ba poussière avant bobota nde ba sekelo on etikala bino mitu ebeba ba retomber yela biso na réseaux sociaux tozo comprendre te. Poto yebi base mindele o baza ba charismatique ba vanda ti lelo base mindele o base mindele pe ba bota na mindele ba vanda petit lelo baza pe kimia poser kitoko ya gode makasi ya nanga depuis quelque part na peso ba mboto ya gode makasi pe azana mwana mondele mais ya gode a raisonnera toujours kitoko azara toujours raisonnable a raisonnera toujours bien ya gode makasi ma chérie Karine, est-ce que peut-être une logique au couvent de penza boy pene mimi tikeva vie beaucoup de peu boyo lobe la mimi tikeva. Bon comment c'est la monopole à réseaux sociaux mimi tikeva telemi bo pene yo pene Karine ndela mimi tikeva oloba te je pense pas. Pour mimi tikeva ndela même na bana mibali na ndela na banga oleka na ndela na iba oleba ebele ba wanda oleka te. To respecter ba mort. Yo zanna yo lo betike fa ke azui ozanna yo ebi liwa na yo nzambo asali kolo na se o apesa biso bomo yeseko o apesa biso pema nzambe wana tango yemo ka lo ba ta muto ekoki azuye
yo za nani oyo lobela tike fake ozui po yo za libanga yo kotika libanga olobela tike bazui bango bakuluno bazobomaka bato na butu osalelaka bango balife po kolobela bango ke bazui tomonaka soda wana Saddam abetaka kuluna moko lisasi oyo toyaka tolobaka topesaka bafélicitation papa osali bien yo Karine Pandor oyaka osalela biso life po olobaka Saddam topesi yo merci ndenge obete biso moto lisasi kuluna oyo azoboma bato na butu po yo kene na liwa tike fo ke lobaka zui po yo za nani tike basali yo nini asali bana na yo nini po yo ko ya ko lobaka zui ata bomi mutu anga bomi na famille na yo bokomi na monopole base mindele ba na vacances mais belé base mindele be ba na ba vacances na ba Sénégal na ba Gabon kuna ba kenda ko sokwa na ba plage na bana bango yo zaka wana na kati okapi yango ndeni bozaka wana base mindele bovandika esika moko boza bokapi bosailaka batu ba live tongo midi pokwa base mindele toyebi kala bazaka ba charismatique te kapashula yo ibite base mindele bazaka ba charismatique so tali bobi ya o mwasa mindele na tangelo base mindele nga na yebi ya ba charismatique ba bota na mindele réseaux sociaux ça ba congolais ba Raissa Salisali ma grande sœur on a passé ba gros bisous place Azar otali pena fille bobité moi ça mundele otali pena bobité o pena na ba charisme buto ba mindele bana ota pena charisme malgré na mundele za soute bilembo ka za ba opembeni o tati pena ke te o moi ça mundele to tangela bino komba base mindele to tanga nyusu pe moto mususi ba changer ba vie na ba malgré ba tika na bana bino base mindele boyela biso ba réseaux sociaux ba lo yenge bo sangana na biso bato bondo finga biso ba sitoche basa bato bwindo boye bokoma lo yenge to yebite so mindele ba botia bino neti ba bino boyela biso lo yenge na kati ya réseaux sociaux ba mese bino ba drogue mito e beba to ndeni internet est comme facile na téléphone tout est permis tout est permis mais na ba loko bango te base mindele bango base mindele te o bonga oui bango ero fuboza na ba plage ero yo c'est la biso live batonga banda yo ndo zawana yo Karine ndo zana oza suki po bota bana so ba cheveux bouclés suki ndeni yo za moto nengo vandi bongo ozo c'est la biso ba live ote ya batu vi omoni ngai na kutana na mundele na aneboye omoni na boti bana ngai esimba to esimba te na migete yi na ba live ne fa ya c'est la biso ka ya boyi a fortifier batu ba bota na mindele ba kabwana to na o bazo continuer ko zana mindele yefo yelo ko esa bota mindele devant na yefo ya kote ya kaba ninga na ya basa mindele yeko ila biso mama wa mwindu te yeko ila biso mama mwindu te ye devant ni ka kolobela bana mindele na ba cheveux bouclés yeko lobela biso bata mwindu te ti mimi tike va a mindele te mais na comportement na préféré na zonanga mimi tike va ki na zo comportement na ye moi so bota na mindele mais tu vas malgré ça qui n'a milliers mais ça n'importe quoi au bateau biba ça na ba réseaux sociaux il y a qu'à défendre l'artiste na ye il y a qu'à lobeli makamba moto ya zakana ye c'est tout abimé kei au ba live tongo midi pourquoi et té azaki na ngote parce qu'on a yo Karine Pandor na mimi tike va na ozwanani maman ba cheveux so bouclé sonine yo devant na faut te kaka base mindele yo faut devant na faut te kaka baso ba botana mindele basundwa ba ona bana yo devant no bango faut fortifier ka bango ce qui peut mobile no mindele za et faut vacances classe ne zongite yo faut za na bamboka o mindele ba kenda promenade na basi na bango na bana osani na live pona ko critiquer muto atiki biso na choc osani na live nao boyeka ko choquer pour boyeka osenga ba pardon mutu ne soit pas ndima pardon te na mutu muso ebi ne bibliothèque ayebi ne peut pousser sa pardon te o senge pardon za ko o pesi sukanda et puis mimi mais puis combien de personnes mimi oh yo combien de personnes c'est ça ya ngomoni mingi ba okenda ka bo ba beton dika place mo yebité c'est ça ba cousine à mimi ba tout ba mi José wana ba kata ba pota ti lelo c'est ça ba 2 minutes ba kata ba pota ça coûte belé na ba auto ba ze belé to yebite tala era nde ba beta ya akoka kuta to zongi za ni kofite bo mera paka te toujours le makambo eza réel tout le monde a vidéo ba beta era akoka to zongi za ni kofite pour nini ba to cercle ba zinga ba lingela e boule
Eh, Kapashula. Ah. Era da bana tika ko obetu bandika. Ozonga era kai. Abetka malika beta bandika bakate daga place wana. Leo c'est bandika te. Les problèmes zanini. Batu balinga ba bango baza na privilège ya kosalika mo pona batu, mais bango balinga bazela bango ba privilège. Pona nini? Pona nini? Yo lingi ba peso privilège. Ya ko beta ndika ya ko mabe pona moto. Mais yo lingi ba pesa na privilège te po ani. Eh, Kapashula. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret Namaï est dans le Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gam oyo ata bébé ya pakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te rete ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento muta kosote ba biso tapembe ava batalo na lelobano ta biso na misa donc zéro kento oyo omona ke batache moko esali ngai ya mwindu rete atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta sozo pas qu'on a foutu en haut, on se dit c'est où on a couché la carte. Et ça l'inconvénient monté au à ta bébé en pas qu'on a. Nous avons recommandé bino bagam, il y a Rude Beauté, bon on a vraiment déçu. En tout cas vous êtes là, Rude Beauté on va produire malamu, on a le poisson de bino, on a baguette sur les omettes, c'est bon à la arme. Bon moi déjà, baguette ils étaient noir, ils étaient mis cette noire à besoin. Mikolo na tingami ka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Kasi ya ko le latin. Connais-tu bon ils ont dit que na pesi exemple. Tant boya ka ko finga batu. O yebite banani ba obeta yo. Banani oh ya et surtout ça là bon bela mais ma batu bela ça là. Qui va ana ba print en fait. Ba print tes ali. Ba master tiki va ba bana poto. Eh ba on va poto kala. Tu ose na poto ya no elengi. Ndeto kaka. Bino basemi Karine Pandora. Bino boza o bien. Et puis bamindele o bino bolinga te po okoma mature. Mais apparemment des bino bozolinga mindele po mitu na bino beba na lisusu. Parce que o bino boyo c'est la biso ba réseaux sociaux, bo la biso combien de familles tout na bino zo beba. Faut faire très attention. Mutu nyo za muto simba te. Keba o bebi sa même na via bana nao. Diko abi simba biloba loba. Keba ma chérie. Keba ozandika mo boyebi mutuna makolote oyebi pese utite soki tike va sala mutu mabe tike za makambo na ina nzambe na ye yo koyo loba te tike vozu yo za nani tu es qui dans ces pays tu es qui Karine Pandora tu es qui ma chérie Kabia ça quand même na succès pour malobana et simbi bino et simbi biso malobina bango ebele mais bino botinga mika ye poani te banani balobe belé yende yana droit loba te azanani on a tourné leki et toucher biso te Kapashula yebi liwa na ye elle peut s'écouter là c'est ça total c'est le niveau de mutune et ça te et toucher biso to perdre mutu biso to toucher na liwa mimi mais toi toucher na maloba nete mais toi tu sais combien de fois mutune et ça te peut combien de fois subir ba conséquences mambo ya sali. Nga tenga na lelo ko subir tenga no le la mami mais yenda ko subir pe ekozale pas si pona bana na ye ba pardon nyoso kate komaka ouais osolo ni nyoso te pardon nyoso te komaka Kapashula
bato nyonso pe te babosana bato nyonso pe te babosanaka oza ya poto sa vie na yo préparer venir à bana yo sala ba live eza correct pour na venir à bana yo pe ezala bien biso nde ba maman to protéger bana biso biso to koyaka livre bana biso te si bana bino bakenda ba école bakenda ba nzela école bani botika wana ba école on peut s'indiquer où te la tête il faut faire très attention ma chérie vanda na ba immeuble bato belé o éviter en dehors de ça o te manona mimite o kito mata ata so te lubute na wana ba mimi ba lubute na wana e kota ta musu 10 fois ba lubute o bimi tike valata il faut faire très attention ma chérie toyebi o prêtresse toyebi o linzanza toyebi o te kapasho toyebi pe nande ba uta ba poto ba yaka toyebi oh madame oh intel oh toyebi donc buka na te tike valati sa aliesa asunga ba oya koka sunga alors keba ba souvenir ya bato wana et elle bituna bango surtout ça keba ma chérie c'est conseil bien keba bino ko mito izika boyo ka bino ba conseil na on peut se peut conseil mais na tali sonde place au simba mutu manya omona ki DIP a dansé à JB on a Canada omona ki yango ebima déjà bakunda qui est déjà ba danseuse pe ba bina ibo soit cercueil et tout na mona ki monta ezara o sala accident o abuka na Congo ça apparemment oui ye wana ku auto kufa ebima déjà na mona ki yango na mona ki et là on est liwa et enseignant Kapachula liwa eze loko oyo très abattu au moni liwa na loba liwa maman biso de terrain mon bébé ouais mais le but est le quoi liwa maman biso terrain mon bébé ceux qui n'a pas fait les proches dans un choqué et tout ils ont continué côté on a continué à toujours côté yama oh on a ko loba na ba tout préparé mi tike va tiki biso tout préparé tike va na kati ya morgue la kin tike va na kati ya morgue ah c'est grave hein, Kapachula c'est grave ah nayebi te Kapachula paix à son âme ok aussi si na biso mania ba c'était ça na banani merci na batu nyonso balinga biso ya basilengi ba courage ebele parce que nga na bi mitike va avant na warrior ok ngane mi mitike va pona mère na nga ya basilengi ok ya basilengi aza parmi ba master ya mi check mama Mireille Pakave pe master ya mi mitike va ça dit en tout cas ba condoléances na batu nyonso ba condoléances na Fally Ipupa mama Nana Ketchup bafana otaki pe mission pa tu as fait ba essentiel wana sur ta la bango te baza ba essentiel boye ka mbango pona osala be mission na prophétie ya pas JF ye JF ifonge wana ye moko na kuna zaka musicien kuna na quartier latin donc azaka musicien ba sacrifice bango basala est-ce que ko yebisa biso ba ko yebisa biso JF fonge depuis ya asimba Bible donc ye vu na izaka prophétie donc bino bosaka prophétie même Jésus na invité ceux qui pasteur Jano a ko compételenga Jésus tanga monaki Satan yaki ko tenter ayaki ko tenter zaka nani Pierre Jésus bisi Pierre nini ayebisa bi ba tenter yo mais nga moko nzambe na Jésus na sambe Dieu Pierre j'ai prié pour toi waka na film Jésus to paradis bazo réclamer Pierre ta paradis mutalobi mais fana bomba rapeti bonga yondo za pour one day oh on va dire moi on non ebisa oti Jésus ebisi Pierre Satan t'a réclamé mais moi Dieu j'ai prié pour toi ah oui ah ça va tango ye JF fonga monaka ba liwa e batu asalaka nini est-ce que assemble la rapport na batu wana ok est-ce que assemble la rapport na batu wana
po yeso azeka moto akufa ye ko bimisa prophétie ye moko bato yo ya sacrifier coup de temps dans na quartier na musique ngo kuna quartier te bato wana est-ce que ya ko yebisa biso bato a bato ya sacrifier il faut arrêter na bakombo ya bato to arrêter abikate pa badiata eza problème te bon soki pa badiata kufi na boduga bakufi ye ni mtu azwa perte ye mtu azwa perte to famille na ye tout ça là boyaka mpona osali fali ata bato boye na témoignage ya liwa ya mutu ndenge akufi mais bozanaka mpona kokosali fali tovanda kutu botoyoka audio ya gigola nde azoloba mais bimaka menwa oh c'est quoi ça toyebi bato baliaka bango na baentourage ya fali na baentourage ya bamusicien toyebi toyoka audio ya gigola ti famille panzana po ani mais bi bomo na famille ya fali famille panzani po mutu mo bakufaki mais na famille ya kunda famille panzana ti po toyoka audio botika monima minute kefe pema na kimia ye jef ifonga asambela mpo na libota na ye asambela mpo na famille na ye asambela mpo na nzela na ye ye moko oyo awuta asaba sacrifice. Merci ma chérie. Très abattu en tout cas. Pour aller aussi si mes condoléances na Wario, fait na batignon sur Malika, et ça sœur naé, puis sœur naé donc Michel il est vraiment eza kinga kuna bengi na makasi aboya kinaé, mais ba o bazoli na kosali bato en tout cas to zonga pe simet to contrôler pe maloba, bazonga légèreté comme makasi. Bango pe mukona bango bato pe boya bopise bango ba live parce que bango siko sujet na bango ezali ne kasi yo posela ki mutentel live te omoni yo pe ndo okei ya bango siko sujet eza bon na pesa bato boya mawe akute ya bango ezandi kasi ye peti asela ka bato ba live. Bye bye. Capage TV. Capage TV.